Mbote na bino ba nyonso bomesana kolanda émission na biso bino audience émission ekota na banda kuna bino sans vraiment ebeta porte na yango balobe loko ezokota na banda kuna bino sans ebeta porte na yango c'est que zeloko ya kitoko yo wapi. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV chaîne yoko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube ngamo silingala la barbu de la presse na confirmer yango yo nani obo yango lelo na tondisani nensengo ya koyambela bino moko ya ba journaliste bazo sala fierté na Pedro Production Grâce TV yende to kobeta ne masolo ya koyeba ba réalité oyo ezoleka na monde na biso ba réalité lelo tozomona bana ya 19 ans bazobala tozomona bana ya 20 ans bazobala. Est-ce que za malamu bana âge wana bakoki kobala kofanda na ndako mabala yango nde tokobeta masolo na biso na plateau na biso. Bonjour maman Liv. Bonjour maman Blanche Chabarou de la presse, artiste comédien, en même temps naza journaliste. Nasi bolandanga na Pedro Production, l'émission na biso masolo ya kati o nazo présenter en yango wana. Merci kaka ndenge ye moko awuti koloba maman Liv. Awuti koyoka makambo na otoloba sikoyo. Ya phénomène ozo sala ya kilelo ko mona mwana 19 ans. Mobala ye ko bala ye akoti na ndako ya libala. Est-ce que mwana 19 ans bakoki ko bala ye akene pe ko sala foyer na ye? Mwana 19 ans bakoki pe ko bala ye. Surtout que na ba bina biso ba luba. J'espère que bango bakangaka moi déjà par plus de 15 ans. Mais moi c'est la balaka mosika. Ba parents déjà ba yebi ke ndeko o déjà pointé moi na bango ba yebi bazo boko la eti a combien temps 15 ans 16 ans après si bikila bango abalié. Mais misusu tozomona 19 ans. Moi na bandi kotanga classe. Kotanga classe on peut citer. Bantourage. Bantourage tant ozo mwana zo kola azotanga a pusani aba camarade de mwana zo tambwane yo parent ozo contrôler mwana te. Maman Blanche oyebi moboti a mutu moko fa suivre mwana. Mwana so azobima. Mwana kina wapi akozonga erni et puis ba camarade nini oyo mwana zo tambwana bango. Yo parent au contrôler te. Et ça papa musu mwana ta bimina était 23 ans alobati le côté. Wa to benga ba parent mo ba irresponsable. Yango na ba réseaux sociaux ke mwana zo bima ba ke utape ba camarade oyo bobo ta yebi ata ba parent ba tambwana ba na ete basoki tambwa bon bisika mwa mabe basoki olinga mbali moko ba voyou de yoma bobo tukutu osuki pe ngo suste ali ake ozwa zemble ake libana pe na 19 ans umi anete ayozonga ayebi nam de balamba kate ayebi nam ndenge mwa sacha propriété na nzoto ayebi yango te eza pe faute na ete ya faute ba parent maman Blanche moni ngai mwana mwasi ya parti ya 9 ans ba parent mingi baboya koyebisa bana ba nga parti ya 9 ans mwana mwasi mwa mobali na ozwa tant so na mwana na zo ebise yaya moi so komi na ba âge moko 12 ans nzoto oza nango e développer okomona eko mwa ba symptômes moko eza na nzoto no ba fesse ko e koma nene omona ba pekano komona mwa ba suki mwana mobali omona un moment donné oyebise ke so so kola omona komba ba 12 ans 13 ans mwa voix no eko mwa okanga mais ça peut bilo mususu yaka wana moya kolobango eza te mwana zo ka sensible faut ça mwana vérité te eza boye na côté mwana mwasi oyebisa yeboye ça comme na âge moi 12 ans 13 ans so préparer ki mwana so comme na âge na omona ba période na yo ba souvent ba maman mi ba ka soni po yebisa mwana na yeke non te so comme na âge moi période on mona mwana musa fait na classe maman na zoki amoni loko azoki pete ke ako protection onde nini akotia nini akolukata confond nini parce que maman na yebisa ite azoka soni. Mais pour na ko finga bêtise maman za na ema wala maza na ema pour ça ko finga fingi boy mais pour na ko yebisa mwana na bien na va préparer pour lo biso ka koli tant yeso ko na tanda ka libani akola kisape o bana ne o ya boti tela ngo ba cause ça ke mwana 19 ans na ko première cause des années éducation malamu ezate ba entourage yo mo maman so encadrer ba noter o yeba te mwana so tambwa na nani azokende wapi azozonga erni. On dirait bino ba maman beaucoup mo lemba ba charge na bino o mola mobali mo kaka yeba proposer moi na yo otalita âge to libéré abali na ya ko vana ndaka libala après makambo ana nion saison ngeli yo mais ko songelo to point parce que yo lo na ki faut bukango soko préparer ki avant ma Blanche éducation liboso ya mutazwa ngona famille yo mo no soko bandi ko éduquer bien on donne ce qu'on a oyo zwaki neti ngabo na tangi na ngai on bana zwaki ba parents na ngai ba zo temps yo tangisa ngape funa tangisa mwana nga éducation liboso sana ndako ndako so ratango classe
So moi na raté classe église. Nyo so misa ton soka raté on a vie azate loko mon côté. Yo mo betu na faut tant que ça moi na yo. Faut la kisaye propriété moi na yeba. Tendenge zabwe on na tongo. Te ya classe ko zonga na ozonga. Na fandi muke na lemo eloko ali na sai na réviser kaye na ngana zotanga. So na lina bima tellement moi na zabma bien encadré, bien éduqué par parents na yepa na maman. Na soko me pa ba mina ngabwe. Ami ya mwana nanga fona yeba. Et puis fona yeba ndako mwana nga sika kendaka. Ozo moi. Na yebi ka kepa mama simple c'est pas moi na yebi. Bo zonga ni mama to zonga herbe. Et puis na yebi kete mwana nga afrikantaka mwana ma simple. Mwana yande comme sous ya tatu na yebi keto sobaswa na bango. Mais yo parents, oyebi ata kamadi mwana tambwa na bango te. Le bleu mwana to mona ki mwana côté bona bar moko boy. Yo on nom de ça tabata mwana ne passe pour nous. Oh en foot te. Mais tozo mona ba divorce belé ezo salama. Balobi po mibali babalaki bana ya ba âge mike ba 19 à 20 ans. Tango mwana na koti na ndako libala asise eta musu ba sentiment na libanda te. Asise na kokende kapela te, asise na elate mabe na yete. Okomona mama lelo ndimi mwana na yo akena ndako libala. Okomona lobi esimbi te mwana zongelo na ndako. Pona yo mama okolobani. Ba divorce ni ko condamné pe kaka ndeke no bana. Ba divorce pe mingi so ezani ba famille, ozo mo ba parents o ba boti bwana ba mobali. Donc azo mo na moi so azo vivre ne surtout même sous ba linga tribalisme mingi. Te yo ko zo ki ya ibite ka bandena mwana na bandakala. Si ya baby si mwana batu. Bien sûr ata za ki mal encadré par la famille azu mwana batati na ndako. Si ya baby si akomo ka su banda. Ba famille so ba te mwana moi si ote. Azu mwana bata partir 15 ans. Et si ka zo fouté la kaka ke olinga ka mwana mama. So na biso ke mwana moi na kembi atambonga kolia mbala opisi suste. Heureusement zo pa na biso azo lela biso tu sais que kaza na kimia. Abitenga kutelinga ku mama live na olinga kuna ebisata kolo lupango. Ba reste biso na ebisaye pona mwana ndeko mo bimana mwana ngabite tika oluka sous problème. Protéger mon bali. Moi si na kembi. Mais en fait du compte tant pas mwana oya zo ki ana ya Kishasa oya zo na Kishasa. Ntoka za mbali bébé. Kolanda que trouver ça sous na mobile mususu abete garçon wana. Sko atali ke ona Hollande ezelo commenter. Oh yo zani ndako. Izalata omonika lata kama be ou bien ça. Mais sombela iti. Merci Blanche bilamba. Izana ngota ya ba montamo ya mkio ko monsa ko lata ntuto. Asapi bien. Oh yo so kwa mviye wana. So olula ke na kabelo. Kabelo pe kitana ngo. Somba. C'est moi na bato yo zwa kila ndako. Akise. Et puis na zongi suba na biso 19 ans ya botanga. To boite libala. Moi c'est sengela bala. Mais ceux qui parents sont encadrés surtout de comment ils sont la gratuité tanga classe. Mais ça peut règle na bino ba maman tant moi na déjà moi na ayo yebiso no maman na zui proposer moko boye azo proposer nga boye pona ni te bino ba maman ko ipo ko te ya non tanga na no classe après 25 ans ko kino pe ko bala mais maman o permettre moi na yo abali na yi. Non maman si merci. Et ça na ba maman ne se va ndenge morte. So que na Bible na l'histoire la femme tsunamite. Ba benge une femme de distinction. Parce que notre cocanité. Et ça ba maman mususu ba za ba irresponsable. Ndé la yebisa ki o donne ce qu'on a. Maman asa sala de vie bongo vie na esuka mabe. Ye pe po encadrer moi na olingaka moi na landa. Mais yo ta ke na yeba maman mususu ko atangi na été. Na za besoin moi na sani atanga. Na yeba maman mususu azaki na tchel. Mais alingi moi na vie na akoma na ngote. O mona. Mais ça ba parents mususu yendenga sana vine azaka na mbeya. Moi na yaso ntoto na so la commerce. Soka bimi. Ayate wela combien asui. Ay akofon bali moi n'est pas kofan sata 3000 bali wana. Et pas ne lobi ate lokomonte. Ayebi ke auzwa mbongo loyer wana. Akozwa mbongo kolia wana. Surtout c'est moi na sa kitoko ata ba maska ndenge ya kilelo nde bato olinga. Et sali na sima boy lo liboka. Et pas n'est pas moi a comme moi kunzoto moi ne le commerce mais ça m'a bien mais sort nango pezali tango yo ozotindika mwana na bongo afana libala afanda ke tout mwana bongo déjà ebika ça kana vibwe azu ata mutu moka ça mbongo ya balie pas afana libala et ça passe parce que fondation na ye ezaki déjà mabe parce que parents de azana azali fondation soki yo otie ba mwelo bien te pour mire et ndako telema. Kaka nenga uti koloba soki vraiment osali fondation bien te miri anda ko kosala nini
ekotengama. Merci à mon boss papa Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu. Pourquoi pas na pesa mbote belé pa baye o bazolanda biso papa na biso Moïse aux États-Unis maître Moïse aux États-Unis bambote na yo ebelé. Pourquoi pas na pesa mbote belé pa porte que je doka imbe na masasu numéro 6 ki talatala nkolo ki talatala ya nkolo. Toza koko bakaka na ko tunaka mama na biso Levi ba question na bino oyo bino moko bopesa ki ngai na tuna ye mama Levi. Et ça la kabino ndenge nini ba mama tangu mwana ke libala mobala ya fandisi yo aye kopesa rapport ke mwana na yo azolamba bien te mwana na yo azokipenga na ndako bien te bilamba nga moko nazo sokola nga moko mobala vana bima na kotikala kokombola ndako donc mwana no soka zuka manzaka te na ye na maboko esili kozwa swa mobali azozwa ngo te tangu siko mobali ya kopesa bino ba rapport wana ekombela kabino et ça la kabino ndenge ni maman merci pour la question na yo oui obali si mwana mwana ke libala mobali aye ko sa réclamation ndenge bafana mwana azo mwasi na azo mwana ke non asa musa bien te ta yo yebisanga bono ke kate directement en tant que parent maman pour mwasi na mwana ya mwasi basa ba camarade to ba mama sa camarade ya mwana mwasi to lo ba pe papa pa sa camarade ya mwana ya mobali na ke na option na mwana ke kamba monter na blâmer yaka Arlette non benga no pe mwana ngapi na yoka. Pourquoi à ça là bongo souvent moi on s'en coupe sur réclamation maman moni ngai nyoso no ndeko sala mais mobile nanga ke ko luka libanda attaque mo boti na isa ko to na deux catégories ba parents musu ba ba irresponsable na ba ba responsable ba oyo ba encadrer ba ba mabe fondation bongo ça ki mabe mais na zongi no na rang ba parents o ba ba responsable o ba encadrer ma ba na bien mobile ya bisinga ba ko na bien no tali c'est non ya so moninga na papa na otwa bala kingai na saki pe lengelo kola yo tina fana ndako libala tina boti yo penga pe na cadeau sani ke lelo so bebisi ya so nanga so ka pesinga cause o te mama ni sa mobile nanga so malibanda na bebisi abi libanda ba mission na ndako te abi libanda biso na ndako te eloko nyo ebisi eloko nyo se brila ke za orte avant mobile to na ndako esaki pe na basi ba libanda ba lekio pour côté le matin mais à telle habité oyo nzamba ponenge ezalaki yo mais pourquoi ko baby son kaka boy non ça mwana okasate ke non ndenge obo osam sa po mobala lingi libanda pe mobala ozonga reta oti manza ko ngo simbelo eloko moko te okasi ke so bateli ba nzondo détruire foyer na yo okasate ke so ko baby si ngai pa na ngo chambre za na ulinga ngote nga sa parente ke non mwana ka baby si kuna aye na ko bisa mwana ngai eloko mbanda lobi soko lamba kate na linga parcelle bien sûr yo kika linga libanda bien sûr yoki que non akenda kabela ba camarade ba mbesko ke na ona brutalité te amobani na 3h hôtel mse l'accès on ngapi na ndeko sa po na ndeko ebisi avant 3h hôtel mse mobali oyebisi papa o sala ngabo pour ani ngande na zabo na kokite basi ozolanda le bakuzo malade bako boma biso est-ce que mwana ya 19 ans akoki pe kozala batoli wana opesa mobali mais soki na encadrer ke bien nyose ute pa mama esika utaki wana kino catégorie ba mama oyo ba encadrer bana bon akoloba pourquoi pas ou bien songa mwana oyo azabi na cadre oyepa na ngai mama tala makamno amune pa mbali na ngabo bobi akepa marraine na ba bala ki ma le justement aye na solo na ngabi akepa marraine na ebisi allez ngana ko solo anaye na pesi conseil puis na ko tindeni bondela ngapi na ko luka pe bokilo la ngana ko solo anaye mais na ko kota teke non ke ndo bokilo la ngana lingaki mo no wana ko loba on dirait mingi bino ba mama nde bokoma obebisa na bana bino abasi po na libandi déjà tangu mwana azo wuta ba école azo ya boy mwana na ndroida munene oyebe place wuti te mama nzimi yango lobi nango mwana ye na mbongo alaki siyo surtout ba mama balobi ba mama lelo soko monika mwana na $200 $300 ko tuna eto zwi wapi tango koyoka kaka mbala moko mama ba proposer nga libala ata papa boyo ko sala nyos tu kaka po papa ndima pona yo mama ba mama kilelo za ba mama mususu ozaka même aveni mwana muninga balaki oyebi te mwana na bakolisa ndengeni abali mwa mutu moko bien mwana pe okene na ndengene o encadrer na ndenga mabe akute parce que mwana asa mutu moko bimana kutana ba dienda ba parents ba sa ba irresponsable yo maman ndimana oyebi ke mwana pa découchane aye o couvrir pas mobile te ayebi sa ingai akendeke pa et pas koko na bango akoya lobi mais mwana a découché obombi ya moni muninga oyo ba de kokola na ye ba encadrer na bango ye bien parce que même aveni nzamba sele classe aussi mobali na bien moi voiture yo poseni okekute na mbali moko ya soki ya ndenge nini apesi Android de Jimbo oui n'est pas parent surtout ça proposer au libala
papa we belo mote maman na couvrir parce que maman mo est censé a couvrir moi né a kolinga kaka sala na beta pe ma fara fa na mutu abala mais ke libala ngwa fanda afanda pete oyebi peke mbongo pe papa na azwi yango ndenge nini yango zo mona ba msusu omona ba msusu mutu ne e bouja le to na mo batama bo mona mukolo mo akala mais zo mona mo msusu do comment ne mutu ese bouja mo zo bato bo bandoka fa bazali suste et comment ka yomo etamboli na yo on so encadrer moi na hôtel ensemble. Mais quand on a moni eloko moko to loba ba mama ki lelo c'est la biso no différence eza ba mama ya lelo na ba mama lobi. Bon, ba mama lobi bazalaka ta mobala ya ni lokote enfin na libala. Na tango ba mama so abali biso nga non personnellement papa na ngai azimutaka mboka tie Kinshasa. Abali mama na ngai ayoko zwa musala na banque d'Isaïe à l'époque. Azwi musala na banque d'Isaïe même abandi ko sala ando ça est pas gouverneur. Allez, abandi kokota pe ba IEC a présenté coupe na ya na ngadi boso. Mais ba utengo bazaki na mama fanda bien yo bala mama déjà comme derrière bomengo. Mais ba mama kilelo aulinga mbali asa déjà ba moyen. Wa za ne lo côté okene wapi. Ba mama kilelo ata mobala za lo ta fana ndako mais so bi masuna mbali susu. Et en plus mwana na pas moi si ayebi na yo. Na yebi famille moko papa na asa eloko moko ti. Mama asala na pardon à ça en alimentation à ça maman babenga bongo ba maman bimisa ba carton ba maman nèvre ba carton ba soso ba nèvre ya so na ebisi OK na lo ba vérité moi ça là na salon maman là na salon mobile là na chambre maman wana soka uti oteka na mwana mwasi ba fandi ba mela masanga mwana ne mwasi makangwa maman na donc couple moko ya place mais bazanda kumoko siko bana na épée wa liboso Dieu merci nzamba sala grâce à balaki mobile asa libala wa mi balé ba fanda na maman akino linga garçon moko ateka mbombe mais moi c'est kitoko asa pe diplômé auti ko bota oka ku soli pona bimana moi ya libanda parce que maman na ba maman ki lelo ye pa na ye ana conseil ko pesa mwana te asa besoin que mwana ye lelo aye lelo kapesi ayebu auti ndete mwana mtu ana afufane ami maman na moneki nani fils ndenga zana auti ngaba zo atika ye fando moi c'est kitoko fando yako swando ya fanda o boti no kasi garantie libala yako fana ndako osamo si to konza masungo oswa mobali mwa ba mama kilu beba mama wa kala moi ça so songa bi awa c'est pas na hote akozwa inde puis ba mama wa kala tanga so encadrer mwana bi mwana ngai ata mbala benga no sani fana songe pas bo kilo fane pas bo kilo no ipala ngati ke na famille na ye kende mais osonge pas ngati songe pas famille ye mo ba famille ba za kuna ba kilo bela ndekuna ba mama ya kilolo bo kilo ata lobi ayi akuti se bokilo na ya asali mabena mobala kuma ogangele fomona asa ya sakano ni yepse ngapi na mama o mama bokilo ba obunda mama kilolo ake bunda bokilo Maman Levi est-ce que eza malamu mama oyo azana bana ni na ndako azana bana ni ba jeune fille na ndako eza bien mama basala bolingo na bango na miso bana na ya jeune fille ba 19 ans ba 18 ans eza vraiment malamu maman na papa deva bana âge on a bazo sa bolingo na bango ba yambani ba busy est-ce que ça vraiment malam maman to ba koyi ko sala ngona chambre bon neti ko pesa salutation ba baiser ya problème te mobala ko ya ayambi eza be fonga na yebi couple moko bana na bango 18 ans ba fandi wana maman na papa pe omona maman palati ne couper ba osala bolingo na papa bazo kangana yango tamso eza cause te bana pe bazo mona yango zo pousser bango soki libale yeba bala to ndengeni maman tozolo bande zo dépendre na dengo zo ba couple moko mais normalement ezate ke lelo soko za ndako libala maman za ntoko pisa ba 18 ans ezakete non okotika affection pas mobile non oza tout à fait normal yo pesa mobile na yo bisi ya problème te pesa te ya on a le bail que yo pozo sala bongo to préparer bana déjà 20 na zo ça qui à partir de 9 so na mwana même ce que mso mo ba période non on a que ça mwana moi city moi mso ko tabe te maman na so qui au préparer que déjà enfants soki mwana oyo ayebi te akokamwa mais mwana ayebi akoyebisa yo akoyebisa bi te na yebi nanga disiza bongo ola c'est dire te na mbali no affection faut mbali no bi c'est te que non na banga bana nga te mbali no chéri no bébé non au service mais ça soit un cadre il y a ba côté yo yebi jamais ko ça mi ça pas. Merci, abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV. Merci à mon boss Papa Pedro Kangila Motema, ya mama Tetengolu. Pourquoi pas la pesa bambote bele pa Patrick Chika na rond-point Gabato comme la biso na suka mama na biso levi. Et ça la kondenge ni ndenge ni tangu mwana no ya mwasi ya 18 à 17 ans.
afandi na kata ndako bien na salon papa na ya zawana afanda lati mo loko moko ya mukie lokola sous-vêtement alati yango yo pe mama otiki pe mwana lata na yango obeti lo pe maboko pona yo mama esala ko ndenge ni bon na ke nango na ndenge ni omwe ndenge zana mwana ko lata pongo soki ezake ba parents déjà ba parents bazawana bafandi wana bon so ezake libota na ba parents na basaka déjà ba vivre déjà na ndenga bongo papa ko penser le comment c'est ko papa que veut le moi eza bien mais ça se retrouver normal moi na 18 à 17 ans 20 ans là tu moi le moi mukie boy afandi pe a ofina pe téléphone non ba couper les l'autre ya mukie bupende nyonso libanda donc ko sa pe mouvement boy kote kunya monani to mona ngo pe to kenda pe bisika moko boye to moni pe bana soki to tunya ngo po eza mituna oyo ba pesi biso balobi invité nyonso na ko yamba na tuna ye yango moninga na sepeli na tuna ngo yo Merci Blanche pona yo pona ngai eza et dépend de l'éducation de bakolisa mwana ba benga ngo kilelo nazo beza ba parents mususu mwana zokola abiema fo episa pe mwana oye mwana mususu banda mwana lata mabe ala telo mwana mukuse ibumuli banda yo parents so de choses encadrer mwana c'était na lingi boyeta osani bon mais ceux ba parents c'est pas ba trouver normal mwana lata ka bongo ye pa fandi et dépend meneti ngai na ko linga ngoti fona banda na ko éduquer mwana nga biema na contrôler ndenga sali nga ko linga mwana ngala ta sexité moi ko linga teke mwana lata couper awa eloko moi mukuse to ba partie intime emona parce que mbele ba sensible oko yamba mo invité moko ayi a koti na ndawo dès que so ta déjà mwana yo obi ko sumukse déjà ndenga sa te aso mo ba pas tout bana ba massa ta ba partie intime déjà yé na makanise déjà a comme de musika ezape mabe mais yo parents mère de yo c'est moi me dire maman na ali na la télé c'est ça tenir ko la les mots dans la chambre ko la na ko dans la chambre mais ko fando ta télévision non ko la tono kilo ta awa genou ya ko la ta ya meko ta awa te eza mabe lo ba mwe ke za ba parents o ba bokola bana bana ndenge na ba ki parate ye pa ne mona ta la ti bonga se plate auzwa a gagner âme parce que ndako ezimba mais ngai vraiment pona ngai eza vraiment bien te kaka ndenge uti koloba pona ye eza vraiment bien te lisolo oyo tozo betano eza histoire vraie eza likambo yuti ko sala mapa ya mama moko permettre ki mwana na ye abala na âge ya 18 ans mwana na tanga bali mobala ye alatisi lopete tango akomi na ndako libala ye ko bota mwana moko yo ebi kaka mibali ko bima bima kaya mobali akomi soka bimi azongi 0h abimi azongi 23h mwana mukia koma kolela azo konsomango aye ko yebisa ba parents na ye yo ebi ka biso ba parents azonga ki lisusu mu parents na ye ake ko zongisa ba parents ba ke ko zongisa ye na ndako libala mobali pa lobi non soki na osala bongo eza musala ba koma ko libérer biso retard mwana tika na libala banda ko continuer foyer na bango e ko komba na moment moko boye mobali azo continuer kaka ko ya ba air wana mukolo mususu ba yebisi to moni mobali na yo afandi na terrasse na bana basa azumela masanga mwasi atuna kite tango ake menace azumulangi atie mobali ko tia mobali asa nini akufi eza histoire vraie oyo esalami na Kinshasa na biso eza histoire ba pesi ngai yango moi na sepelaki na yamba yo na plateau na tuna yo est-ce que mwana ya âge ya 18 ans akoki ko bala ba mama lelo ba komi ko permettre mwana 17 ans ote esani mwana 18 ans esani yango moni na yamba ki yo merci na ba réponse na yo tolini no okoki ko pesa ba mama oyo bazo permettre bana na bango ba bala na ba âge wana bon tolini na opesa ba mama faut préparer mwana okumbi zemi machi to ko kumi zemi pendant 9 mois oboti mwana yo mwana oyo boti za richesse na yo mwana oyo boti lobi soka ke na foyer apesi sengo za fierté na yo mama faute ya no mwana malamu na ebi pe mwana mususu na ebi bana mususu ata 18 ans ndo libala azotanga parce que nana fi mwana ucho bala 19 ans azotanga na awa na 17 ans azo continuer parce que ça corps na mobile famille ba pesa ki babi seki maman na bise mobile ndeni ngana tangisi mwana nga zu diplôme ti azo kende na 17 ans ça c'est primaire autant ça mobile parce que andima ki d'accord mwana pas autant mais yo parents so boko la mwana faut laksa mwana na laksa na no o éduquer mwana malamu tango so ke pena liba faut préparer des choses bien avant on a bandé ko ko préparer mwana te que so comme na 15 ans ba préparer maman non biso to kaka suni pour ebisa mwana ke ni wende ko sana ashboy so komi na
âge boy okonga yo ka sote bisa mama na ma apaka 10 ans omone loko boke ke bima yo kwe na rebiso ma ke soki ba di ko bima yeba ko kon déjà so omone makila soko me ko kutana mobile osani osuze ngana prépare déjà mwana yeba déjà ba te kama mama ngesa te yanga so na kemba na me ko kusha mobile na sani na suze o mobile pe na prépare kae yo ndengo so pusa boy so pusa bando komona ba mai moko boy me soko me ko fa na mo so sani na suze ngate akaba ko mwa mtutu ai mama na bombele mwana akufa kayi ba mwa kakele so mwa bazia okaso bilimo babe nzoka nda comme déjà na ba moment oyo ke ba sperme ko pesa bana yango parents faut préparer mwana bien avant mwana so encadrer malamu ata bali na 18 ans quel que soit problème ozande kotika ete ke non de akela 18 ans et sili pona ete nyonso faut solola na mwana mama de betere ondo lobike mwa mwasa ndeko sokisa soka zaki ndenga bandeko mona mbanda ye bisi mama na ye mama na songisaki est-ce que mama na pekisaki ete ke non ndenge ezabo ndenge oke libala téléphone mobile ne se sonyo aux endroits ko simba surtout eloko wana basebele oui basebele balandela ba téléphone mibali na bango oui ye moka tinda yo oui mobile pe net ba couple msusu pe akokipe téléphone ya moi parce que le toza ba monde moko to tangi ba classe ya bala mibali na ba basi ami msa ko benga eluke le problème hein moi si msa ko benga pa mobile yo te moza mutu moko zuo sene baby sem tu chef na musala olongo mobile musala moi ça ko simba téléphone mobile te mobile no so ya se ko yambaye pese biloko kulia te yaye bato ba ko yebisa bino ke to mone mobile na kingani okende mama ngana atika na ngosango ti na ko ninga petre mwana ngata soni ya pasi pe wana ne place wana pe moi sina zalaki te siko bo mobile et puis ndenge réputation e baby partout ando okende banda ko beta liso non ndito zo beta loko ba beta ba magi madala la bible. Merci bozalaki ebele pona kolanda émission na biso sans audience ba réponse ezalaki yangai mitune ezalaki yanga ba réponse ezalaki ya mama na biso levi vraiment eso pesa pasi komona mwana mobali na âge ya 20 ans awuti kotika biso kobala mama levi awuti koloba kobala na âge ya 18 ans eza mabete eza mabete soki mwana wana azwaki éducation et pas ba parents na ye to ba préparaki ye eza nango mabete to mona pena bana misusu o mona za na âge ya 19 ans 20 ans sisi pe betide te o mona mobali wana pa ye abali ye na ndako libala a continuer betide na ye ozo mona type asali nini asilisi to mona pe misusu to babala bango lo PTT mobali asente kaka me mobali wana azwi mwasi wana a charge pa di ko tangisa ye ti suka pa seni nini abali ye eza nango mabete mwana ko bala na âge ya 18 ans 20 ans eza likambi ya éducation oyo azwi pe ba parents na ye yango wana akomemango na ndako ya libala na ye vraiment mwana oyo awuti ko boma ndeko na biso mobali na kombo ya Josué vraiment mwana wana mwasi ozalaki na éducation mabe devant ba parents na yo merci bozalaki ebele pona kolanda émission na biso ya bino sans audience merci à mon boss papa na biso Pedro Kangila motema ya mama Tetengolu pourquoi pas na pesa bambote bele pa ya maître Moïse aux États-Unis bambote bele pa ya Jérémy Pedro bambote bele pa bébé Gracia Kangila bambote bele pa Annabelle na France wana bana ya papa na biso wana bana ya boss na biso papa Pedro na France bambote bele pa Patrick Chika na rond-point Ngaba pourquoi pas na pesa bambote bele pa ya famille nanga libota nanga mandiangu wana nazomona Rina mandiangu kimbembi na mandiangu ni Cleti mandiangu mama Levi bamboto no pa banani oui la question non premièrement bote pa na yomto la binga awa la barbe de la presse simple moi c'est ngala la pesi sumbote et pas honorable Gabi Bambegi babengie nzungu ya mo amba oli mbongo ya mikolo ya asaka ndeko asa mamba bien ta mto asa mamba bien ko papa so Pedro Kangila na pesi bote la mama Tete en tout cas bote la bino na pesi sumbote pa Naomi Kangoso moi c'est kitoko na pesi sumbote pa Jilinga Maobo po anite na pesi sumbote la pa pasteur nanga pasteur Max Bongo na molonga na mama Valérie la pesi sumbote pa lek nanga bibi Chitadi la pesi sumbote pa Tisha bazebele ba Laetitia samba mona bino en tout cas moi c'est otika mbetu na défaut et pas motema ngai Yesu Kristo olingo bangisa ingénieur Tatuku Bianza balobi mwana mobalo alingaka mbongo koleka ye moko balobi mbongo nde makambo merci et pas na yo Tatuku Bianza baloba nde ni bongiselanga Tatu bongiselanga ko so bongisango mabe bambote ne bele pa ingénieur na biso Tatu Kanta moi la Barbie de la princesse moi Silingala à nous revoir à la prochaine numéro bye.